Bon, to solola na bandeko. To solola. Basi ya millier ya poto na basi ya millier ya kin. Yena tune na TikTok yo. Posala ngono bokoma no bandeko ndeni bokoma no bakamaradi ndeni bokola te botanga te bokutani kana kimukolo pe na TikTok okenda kosaki mukala tina bandaba bozo kendaka kolia bozo sangana ka boyebani bajini osoki ndoki kimukolo boko bimaki ngodi ya kimukolo bilialia Tango nazo ba millier nazo ba teke mobulu. Non. Ezala ya mobulu te. Bazaka ya millier. Bongo te. Mais nazo lobela sikoyo. Ba o baza marié te. Ba célibataire. Nazo lobela pe ba femme seule te. Pour moi si neso te à sa femme seule. À tous ans à 50 ans. Elle a quitté femme seule. Femme seule azali oyoyo. A balagia. Pandangai a commissaire. Toi vandak na mobala ensemble a commissaire. Na bana. Soko balagi na ote. O vandak na mobali ndako mogote. Na zomo wananga femme seule te no. Même atana ba document na yo. Awa na poto. Même en Afrique. Bah combat bien. Célibataire. Dis-moi chérie, est-ce que tu as eu le temps de dire à la dame, la ministre, que ta femme est une youtubeuse? Non, est-ce que tu as au moins l'idée d'avoir une femme youtubeuse? Oui, belle YouTube. Parce que je suis fidèle à tout. Oui, bien longue, elle est YouTube. Je suis fidèle à toi. Non, c'est l'émission. Non, ben maniqué. Je suis fidèle à toi. C'est l'émission. Je suis fidèle à toi. On va rien faire. Je m'en fous. Je suis fidèle à toi. Ton pied, c'est mon pied. Non, mais je veux pas. Ton Kingo, c'est mon Kingo. Chérie, tu vas travailler, tu vas bosser ici avec les choses. Oui, mais bon, mais j'ai travaillé aujourd'hui là. C'est bon. Tu vois, je veux pas. Je vais faire un jour. Je vais te ramener ma gnocco. Non, je reviens, je viens un jour. Tu pars pas. Mon passeport. C'est la première fois que je vais un passeport. Déjà, tu n'es pas congolais, tu es français. Donc, tu auras besoin de ton passeport. Tu as passeport de bomba en vacances. Tu n'es même pas congolais, tu es français. Bah, comment on a été marié? Pour ma femme célébrer. Bah, comment divorcer, te marié? État civil. Bah, comment on a été célibataire? C'est qu'on a zoloba. Femme seule. Ah oui? Vous comprenez si kawana. Vous le bâti, vous comprenez. Femme seule. Bangonde na zoloba, les milliers. De tout chaneti. Basio bomonaka. Na ba Bruxelles. Basio bomonaka. Na ba France. Ba wana tout. Toye sikoyo. Basio bomonaka na kin. Voilà, merci beaucoup. C'est Karine Mokondi, 3 fois baronne. Bonjour à tous. Je vous annonce un nouveau générique de Ferrigola Seben bientôt chez vous, bientôt dans vos maisons. Et restez toujours scotchés parce que c'est du lourd. Ba chroniqueur, ba sa théâtre, ba petite barana ville. Do ba célibataire. Nazo le belavon, nazo comparer. Na kin, na poto. Banani entre bango mibale. Entre deux groupes. Poto na Afrique. Bon, na Afrique te. Na Congo Zaïre. Principalement kin. Na peki kaka kin. Po makambo na koloba. Eza penza pointi. Na yebi yango bien, nazo maîtriser.
Kin et Kinshasa. Na Poto. Poto et Pototou. Diaspora to Europe, communauté Schengen, communauté européenne. Entre Chikoba groupe Wanami Bale. Banani. Mbote, Bapapa, Bamama, Bandeko. Mbote, Barando, na Barandonet. Mbote, Batoyo, Balingaka Rando, na ba Oyo, Balingaka Rando te. Mbote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote, Banamike, na ba bébé. Mbote, ba Sainte Anouarit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Banani, baleki, na qualité est bien. Na zolo ba qualité. Na lobi soko tie moi sa sérieux. Ya poto, na sérieux. Sérieuse, hein? Ok. Boti ko korija ngai. Oh. Na zolo ba lingala. Bon, attends, na ba français, beaucoup de gens gâtés. Na loba tout le temps. Il s'agit de comprendre. Moi, ça sérieux. Je. Oh. Bonico? Bon, moi, ça sérieux. Je. Non, moi, ça sérieux à Congo. Moi, ça me boule louez. Bon, na moi ça me bouloué ze. Ya poto. Boponi nan. Donc ya Kinshasa aleki na qualité. Ya poto te. Oui. Po mimitu na kamingi. Mobali ya kolongwa wa akekin abali mo sa poto. Ya Kinshasa tanga okoma. Okoma mo sa poto, c'est vrai. Mais la qualité, bah, il y a la qualité, collègue. Atika mobile, ni toi, atika mibali. Bah, la qualité. Oh, basia poto. Na basia Kinshasa na zoloba. Na lobi Angola te. Na lobi Pointe te, Pont Noir te. Na lobi Afrique du Sud te. Na lobi Kinshasa. Na basia poto. Basia Kinshasa, majorité. Majorité, ba consomaka nzoto na bango te, ndenge basia poto ba consomaka. Basia poto ba consomaka trop. Moi sa poto ko consommer yango penza trop. Occasion eza ba place ezali. Muta ko bino kazate et ko kute bino logote. Donc consommation à volonté. Ndega toliaka. Mais basia fric ata pose ezali consommation à volonté ezalaka te. Et ko simba te. Ndenge ka soza na nzala. Okoko liaka soso sa exote nengolingi. À volonté. Olia nengolingi rien. Atala ba fete belé pekuna. Balière à volonté te ka ba fete muke. Balière à volonté. Pe mokolo fete alela. So za mutambongo te. Ata basalela ki yango salela. Ndenge zala ya grâce te mona Monsieur Panzu. Ndenge zali ya coquette na beauté image. Ata basalela bango salela. Mais tango biloko e batu baliaka volonté tikali ba memi na bandako bango balelaki.
po biloko wana balingai babomba yango epolaka te baliaka yango ata panda inane. Comme la fourmi, la cigale et la fourmi. Alors bandeko, basi obomonaka wana ezala ya théâtre. O Cardozo bomonaki bongo amobulu. O la dona na misu ne wana auta ngola. Bon, auta ki Angola. Yo pe poni okinda ya Angola. Bon, ndenge moka asiko na Congo. Ana Kinshasa. Dans na Kinshasa ba consomaka te mingi bongo na désordre. Na désordre de thème à volonté. Na zui client nanga tozo kende kuna na hotel to asalanga oyo client nanga donc tozo kende ka inde donc on va là-bas bakosala pe makambo. Alors chérie, on va pour nous. Bye. Pourquoi? Parce que flat. Journée na yo bateau zana bango déplacement na. Donc pour que ne sala di kambango ne batemwe bazakaka batemwe bayebiaka kesala. Mais na poto ogosa na yango 5 ans olandisa yango chaque jour batemwe baza te. Batemwe baotiaka te. Pamba te besika babisika. Tous les babisika ozoleka. Tous les babisika oyozali. Trace ezate. Atabino ba la poto dans bokene. So on consommer. Ya obo monaka batatet. So balingana ante bango na bango. Balingana penza te kaka po baza ante bango na bango. Parce que bakangami ezate kokangama wana epi bango posa te. Boccasion o bazwaka te. Boccasion oyo bakoko lia na pe à volonté sans pe batika ta mwa trace. Ebimeli bango wana. Po yango wana pe batika ka trace te na libanda. Trace ezaka batika na ante bango na bango. Soki président Mike la Duchesse a panzaki bango sangote. Tonga to ebandengeni. Soki Carmen Odiape a panzaki ba Cardozo te. Tonga to ebandengeni. Donc kokangama wana ndenge pe ba chroniqueuse kokangama kolia na pe lia maki. Donc wana nde mutei dara muke neti batu bake feti boli à volonté. Ndeko nanga, est-ce que boyebi keza mibali misusu atozaki respect bango pe basala ke biso basi tokoma ba impoli ozaki bien na yo bande ko respecter à cause de ba comportement na ye ba sale comportement na ye ba makambu na ye mabe nde salaka ke biso tokoma ba impoli ke politesse misusu tokoma nango ezaka volonté na biso te. Eza ndenge ba parents ba edikanga te. Eza comportement na yo nde mtesali kenga na changer. Parce que na ye na ndenga kimia, na ye na ndenga respect, nazo respecter yo mais ezo koka yo te. Olika na loba. Olika na manque au respect parce que za mibali misusu balingaka ba manquement de respect. Ye bongo esala bien bo telemi bo swana okangi yo suyo bese coup de tête. Ye bongo bien. Mais za basi misusu bakoko. Ba église peso bo kangami makasi okoli à volonté. Mais sinon te na millier boko kutanaka bozo sala boy otambula ko kendeke boy
Wa komo bimana papa moko boye. Abima suna jeune moko boye. Abima na mwana poto. Na kini wanako. Mwasa ko bimana 10 mibali. Na poto mwasa zo bimana 2 mibali. Mwasa za consommer na ndenge moko ya kosakana te ya poto. 2 mibali kutu na ke musika. Bimaka na papa robo. Surtout tant on a zaki jeune. En tout cas, na mwasa zo bimana 30 mibali na Kinshasa. Aza consommer te. Ndenge na zo consommer yo. Ah. En tout cas, batutu bakoyeba ke na Chine. Bazo timu na libulu moko batala. Soki ni ezala na sama bere. Ya molai. Bandeko, bel et bien, basi ya Kinshasa. Depuis, longtemps, tina mokola lelo, bazo bina na TikTok, dans sa TikTok, bazo bina, rien. Bon, rebo, inos bazo consommatoire, pas à moi sandako. Oui, c'est normal. Mais si koyo na zolo ba o baza en couple te neti rebo. Bon. Et alors on peut na couple ba consommer ba mo kebali. Par exemple, Sindireke. Na bebis. Bon, na bon sas. Na zolo bela kaka ba o ba na couple te. Ba consommer ba mo ke. Ba na qualité mo ka osakana te. Pour moi, si mon côté azana aja Sindireke, na poto azana qualité o ki Sindireke azana. Ba na qualité wana te. Qualité zate. Bocha maya pio, bosukola maya pamba, bocha tangawisi, bocha ai, bocha matungula ya jaune, bocha kib magie, bocha kib ndoki. Ndenge moko. Qualité, et ça n'a qui. Tout ça na Zaire mobile, qui n'a pas village. C'est tout dans le village. Souka na qualité. Souka na qualité. Qualité penza. Mais toujours le bel millier. Pour millier, tu auras, ah, basa mon boulot. Ba chroniqueuse a basha mobulu. Ba to théâtre a basha mobulu. Ba bimana ba député. Ba bimana ba nani. Oui, ba bimaka. Mais bazali consommer mouké par rapport à poto. Naina sabino mwasi mutaboya ya mobali. Vrai chéri, ata okutana na mobali, ata bokabwana 20 ans. So amoni il faut ba sensation ezala. Jimi mukelenge. Ah ya wili musheni koda mboka. Ngana bimana ngatie. Ngana za kuna camarade te. Ngana koma nga moko na camarade nanga wana ya bekolo. Ya yawa na kangile suki na kepane na kangile suki. À volonté nengozomone wana. Ngai na sali 7 ans, 8 ans, 10 ans banana kabwana mobali. Na pose kenda. Olongwe être humain, okominani. Yom tokwe na Alaska, soki na Dallas, mikoloyo. Hein? Oh, extraterrestre. Boniko. Oza toujours humain. Na longoli oposa wana. Le sambo, ba prière. Boti okosela batu makambuko. Botika, webaki Ange Michael. Atambola na mopange. Ndenge tlandaka na ba Bible. Do botika okosala makambo. À volonté.
Donc, côté qualité, faut qu'on dise marapé. Bata Congo bandimaka. Voiture étagère sika na Congo. Ce côté qui a une occasion. Na voiture ya sika ya poto. Ce côté qui a une occasion. D'occasion poto, elle a danger. Baebi bandimaka. Mais si qu'on a basi, il y a 10 000 bali. Il y a Congo, il y a Zaïre. En tout cas, baleki ya poto. Baleki na qualité. Na lobiangwa na bombité. Soka ye poto, oui. Encore maneti ya poto. Mais na mikolo wana te, erozwa tan. Neti yabe, awuda ekini no, do azali na qualité. Akena docteur nsa, asalaka mingi te. Azwi bazozo makango, par hasard, donc neti kaza na kini. Donc tilelo, ndenga bali, azana qualité. Donc bomoni, qualité na izo continue. Siko oya zui, bakomi na couple, wana makambo chanje. Eko chanje, bakoza ape na poto. Maza toujours na qualité. Par rapport ye na âge na ye, na oya zaka na poto bandakala, na âge na ye. Donc qualité za différent. Na zolo balibanda te. Kati. Kati, 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 bakonsomaka bango mingi te ndenge biso to konsomaka na poto. Biso to konsomaka ava bolamuka pa basi tu obomona bakene musala ava lamuka azwi tanga ozonga na musala azwi tanga ola azwi chaque jour wana na coupe est normal wana mabete nazo dérouté pe bon oya célibataire ya millier partout azwaka na mutu moko kozwa na ye na lobi teke na mibali ebele kaka na mutu moko nombre de fois azozwa par rapport à mwasi aza na Kinshasa na ana mibali misato azogere mpenza mibali misato yango botunaka bango bogeraka bango ndenge nini bango bageraka bango kaka na maloba na kodeplace esili mpo bakonsomaka moke bakonsomaka bango moke me biso aya poto atogere ye consommation nde akosakana te yango wana baza na qualité bandeko mibali eya vérité bandeko basi so boyebaka te eya vérité mpo basi ebele ya poto surtout ya millier nazoloba toujours tokokozwa Priscilla Omba so na bino Priscilla ndenge okendaki kini bato age na yo ya millier bachroniqueur bato ya théâtre okutanaki na yo bakonsomaka ya tro aloba nani onaki ekuta bango kuna mibali misato mine mitano bakonsomaka moke mobali ayatali ye bameli pere mo wana na terrasse to epa na bango atiki mbongo apesi babokilo akei asali eloko te bakuzana pe te lobi abila bima na ye te ta mosusu dimanche ta mosusu semaine wana ayekutana na mosusu babimi na ye bakutana mokolo wana me bino awa na poto boloba nanga semaine eleki ozwi yango te loba foza apingile mpo na bana pe mpo na occasion te mpo mwana mosusu likolo ya congélateur mwana mosusu likolo ya na mwinda
pingila peksa mwana na tuko matana mwinda akomisa ngo diemba oh soke kwei ego kweya ezate po amuke surtout na yana wa matsakai donc eza différent peso mobali pe nanda kwa lembi ba oba na coupe omona miso bimi miso komi pai neti ya rai sampung soki pe o aza sel ya millier azusi ko rythme omona boum kimpe dimine neti mama kimpi botala bien mama kimpi mikolo turo penza azozwa magoda azozwa ngo a volonté a doser na kanisa TikTok po TikTok epesi rapide so na tali bato balekaka pa na ye moko aliaka deja kimbiolongo même azobongisa bantene aliaka kimbiolongo tout d'abord aza na énergie po amataka bescalier wana ainstalaka azolia kimbiolongo en tout cas aza capable ya kopesa mama Congo mama Kimpi yalinga kombone wana na bebisango te na respecte botale mikolo yo na bote bimi toko wanga nango te azopesa nga même posa etangi nga na lulaka Gisèle na kosi nanga Gisèle oh alinga tia pe fier bisika alinga tia fierté ya afinga te asala ni afinga ko bon ngape na tia ka mingi te tant sur la tala ga hier fana ke tali suste alors pona na Carmen Odia le cœur esali onene olobi bilobela te nga nasakanaka te nakozwa avion siko pa nazwi Carmen Odia na ye bosakana te naza spécialiste à tous les frontières na mokili wana eza spécialité nanga oyo nasala na poto banda na ye même en Afrique partout oui même dans l'Est nako traverser guerre na théorie te na pratique alors toke na makambo mama Kimpi pourquoi na continuer yazoka bilengi a volonté lisusu nakelobela musani tokata. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelengia combat, congolais TV vraiment, ngamo la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina kelengia combat, congolais TV vraiment, ngamo la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.